Ozuimbongo nanga aprozo bo intimider nga na ba doctrine. Olo banga na magicien. Yozo banga kolia mbongo magicien poani. O banga kolia ngote poani. Zongi sambongo nanga. Bino ba fanatique ya Vasilom. Bozali kotina ba message ko intimider ga. Botika kotina ba message. Na mwana mobali, na mwa cité. Vasilom, bring back my money. Andibi 6000. Na ba message au bozo kita. Azongi sana no 6000. Azongi sana no 6014 to kolandira malembe. Bozak entre tozolonga na tente, atolonga na analog tokota na tente. Na tente. Na su ingénieur, to sangisi mbongo. Na bengi mwana nga docteur ba to sangisi mbongo to sana ba perdre défaut. Ba sali biso de vie à 120,000 pour na kosala chez. OK. Na kepa ndeko nanga Vasilo. Ozoka kutu na kendate. Na bana ko luka Africans. OK. Mwana na yeko yazo sala nga ba video, ayeko kutana na mwana nanga ke Vasilo mazaka na Africans moka sali la gate. Atekela yo comme ça to somba en attendant azape na imeter. OK. Azoteka soit $58,000. OK. Parce que elle na kei kolandela elle to pesi mboko pona makamba Africans. Mwana na ye moko kaka oyo azoloba oyo. Alekisi malobi pesa nga mbongo na pese na loba réalité. Na signé moi 50. Alobi papa Baraka ko somba imeter wana te. Ezelo ko ye moka salele yako kufa. Tika ko somba ngote. Vraiment. Quand même, au soit qui moi étape, on me minga tina ndaku ya muku na bandal. OK. Fandi muku na lobi na ngani. Et tozaki bana, to mane osala makamba bana. El to koli, to komi ko sala makamba batoyo, bakoli. Bakoli. O baraka ko bimiselo ko bibliquement. OK. Soki na bengi na kekuna momoni ko bimisa ngote. OK. Rudisha franga yangu. Zogi sambu wa bati. Rudisha franga yangu sitakuacha kama mimi sione ile franga. Usinichezeshe. Nafuka mili boso nzambe. Vraiment. Vasilo. Vasilo. Elo nafuka mili boso nzambe. Soki nazokosa ke na pesa mbongo te nzamba bomanga lelo. Aye. Soki nga nazokosa nakufa na bana nanga na mwasi nanga na na posa mbongo nanga. Hypocrisie wana zo yambisanga Yesu ekosimba te. Luka kimia. Entre nga na yo. Kotinda batute. Luka kimia. Luka kimia. Hypocrisie wana zo sala. Oh sanctification. Futa mbongo nanga. Peto zana ba pièce mususu ya bato yo mela mbongo. Tokoya ko bimisa yango. Abonnez-vous la Tchof TV. Chinois yeko senga mbongo na ye. Yoko mana koloba yo chinois. Yamba Yesu. Te. Yamba Yesu. Te. Mwana ne moka wa uti ko bima lobi. Oh, yo baraka. Otikala kokuta na Vasilo moza niveau ya Vasilo mote. Parce que yé Vasilo mazana niveau ni. Azana niveau ya Nzambe, ngana azana niveau ya Angelou na ibite. Bolongola na makambo oyo ki fanatisme. Moka bima lobi yo bakanga yo na braza na likambo nini. Tala. Soki yo nga bakanga na braza. Eningi koloba bino boko futa mbongo nanga. Etali bango teza na rapport. Koni bo sangisa kamebele po bo diaboliser ngai. Omoni bato ba mesana ko diaboliser ngai. E na kota na mboko na kota na force moko ya ko sambela pona bato. Ba pasteur ba vandi na réunion. Balobi nengeni ni toko osisa moto. Eloko ya liboso ko futa ba journaliste ba kosela kay makambo. OK. Ya mibale komela ye ba mbongo ko escroquer. OK. Ya misatu ko kangisa ye. OK. Mena zo yibisa yo bato ba kangisa nga na braza. Sans plaignant. Babandi ko futa mbongo ke ba condamner nga 20 ans. Procureur juge azotuna na ko condamner mutu ndenge nini na likambo escroquerie plaignant azalaka te. Oui oui. Yo soko zoluka likambo oyo nga na kenda ga braza même lelo. OK. Kenda dossier na ngeza wana. Kendo tala yango tuna batu nyonso na braza plaignant azalaka nani. Chaque jour na hotelema Baraka Mugisha contre l'État congolais dossier escroquerie vide sans plaignant. Au mona wapi mutu bazo kanga ye na braza sans plaignant. Parce que yen wana nde makambozo ya ko bimisa awa. Na mboka oyo nga Baraka na simba mwasi ya mutu. Sokaza abima aloba. Osimba te papa. Na Kinshasa ti braza nga Baraka. Eza na mutu akoko bima lobi Baraka na ndenga mayele azwanga $1,000 soit $2,000. Abima aloba. Eza ka bino ba pastor. Entre biso obima ko diaboliser baninga défi omoni obandaka azandoki aza magicien nyonso wana simbite ngana za awa nazo continuer mais na dossier oyo toyena ngolelo voici l'homme oyebi elongi nanga olongwa na kalembelembo yena
Parlement céleste. Bureau n'angeza na ba vidéo na caméra cachée. Ok. Et ça qui na ba caméra cachée. Beta bilo. O yena bureau. O vandi. Ba yeko episa na zana bank. O landinga na Eco Bank ya 7 muri limité. Ba umeli ko servir biso po ezaka $10,000. O salaki na campagne o salaki o bengisa ki papa na mulimo mukuna. O yebsenga ke ozana retard il faut que na ko banda kilt. Na lobi yo kenda na kolando na kalembelembe. Ok. Na landio ti na kalembelembe. Dr. Brian Semutongo aza témoin ye moka contribua $8,000 na mbongo wana. Ok. Bato ba contribuer na zana bango sur place bakobima koloba. Tozana epe toso na Et salinga bieke mwana na ya ndimi 6,000. Ok. Comme yo ndimi 6,000 wana. Bimisa yango na no pesa 14,000 tokolanda yango malembe. Pesa na no 6,000 wana 14,000 tokolanda yango malembe. Botika lukuta. Sikoyo papa. Bino botea ka sanctification, pe mokili nyonso emonaka bino ba santo. Bisonde, bisonde ba démon. Non, voici l'homme. Oeza état de droit. Na bengi fachi, yokali kambo, kotali kambo. Na bengi Mama Denise. Mama Denise. Nyakero. Nyakeru, kotali kambo. Soki nga nazo kosa, babi misa vérité. Et salinga bien que yondi mi 6,000. Zotsana no 6,000. 8 ans na landaga bato yo. Vraiment. Kobini sanga muku na zoloba non kole muku no salinga biete koma yo koko tika mwana kena na mbongo nanga boy yo muto zoloba ngana na bimisa makambo komi ya bimi na communauté atika mbongo nanga ngana kolimbisa te na mwana mbali toko tuntuka. Merci beaucoup. Alors biloko na bo sala bandeko ba internaute bazola na biso na monde entier comprenez tension eza tellement balekisi na kofinga nyumba ya mutu azongisaka baleki na kofinga. Vraiment. Nana za mwana ya asekate. Mukabimi yo baraka yamba Yesu yoko yambisanga Yesu. Yo ndingo za wana yo za na Yesu. Oko yambisanga Yesu nini? Ya couleur nini ya rouge soit noir ndingo za wana. Voilà. Na osenga mongo nanga yo so yambisanga Yesu. Voilà. Yo yebi Yesu yo. Kotekera nga mupepe. Na komi kuna fréquence za ya Motorola. Pe batu mususu bazwa. Ozola kisaba document wana. Soki toke na minute na leta nga na tikala ko la fréquence wana. Chaîne angé les can africains nini et kangate tilelo chaîne kangate. Alors bandeko ba internaute boza partout dans le monde pour comprendre que ezope ça pas si parce que papa azali vraiment victime. Papa 20,000 wana eza 4 conteneurs na Dubaï et kitia mutateki vraiment nazo senga mbongo wana avec intérêt azongi sango ndenge na pesa kaye yo vasilo moza na clé. Pour makambo esila bimoloba soit obenganga na yakozwa mbonga ta ndambu ndambu soki olingi makambo e continue tokotuntuka vraiment. Alors mubali nga pe na mubali en tout cas tu akobangisa muninga zala te papa bolibisi sala nga basi bakanga kanganga okobangisa nga prisoni ozwi mbongo na nga aprozo bo intimider nga na ba doctrine oloba nga na magicien yozo banga kolia mbongo magicien po nini o banga kolia ngo te po nini zongi sambongo nanga bino ba fanatique ya Vasilom bozali kotina ba message ko intimider ga botika kotina ba message na mwana mobali na mwasi te. Vasilom bring back my money rudisha franga yangu zongi sambongo ba rudisha franga yangu sitakuacha kama mimi sione ile franga usinichezeshe. Vraiment. Alors chers internautes papa s'il vous plaît nazo comprendre papa toza suivi dans le monde entier. Papa en tout cas chers internautes bon comprendre que makambo ezope ça passe papa zoloba na motema na ye mobimba bon meka ko comprendre réalité parce que ezali mbongo ebele et surtout ko boya ko ndima yango ndezo matisa attention mais andimi 6,000 Naba message au Azongisana nous 6,000. Azongisana nous 6,014 tokolandila malembe. D'accord papa. Alors tolanda qui ba sortie médiatique ya liboso bandeko ba internaute ba chrétien ba fidèle ya ba église ba tout di pe mituna ebele. Balingi ba ye ba likambo yo est daté depuis quand? Et salimbu na boni. Salimbu na boni. Pona nini kaka lelo. Toza entre tozolonga na tente atozolonga na analogue tokota na tente na tente na zo ingénieur tosangisi mbongo na bengi mwana nga docteur ba tosangisi mbongo tosana ba peu de faux basali biso de vie ya 120,000 pona kosala chaîne. OK na kepa ndeko nanga pasilo ozoka kutu na kenda te na bana ko luka africains. OK mwana na ye oyo azosala nga ba video ayeko kutana na mwana nanga ke vasilo mazaka na africains moka sali la gate atekela yo comme ça to somba anatanda azape na imiter. OK
azoteka soit 58 000 $. Ok. Parce que elle n'a qu'à kolandela, elle te pesi mbongo pona makamba africains. Mwana na ye moko kaka oyo azoloba oyo. Alekisi malobi pesanga mbongo na pese na loba réalité. Na signé moi 50. Alobi papa Baraka, ko somba imeter wana te. Eze loko ye moka salele akokufa. Tika ko somba ngoti. Wana voici l'homme. Mwana na ye. Kasi oya linga escroquer wana imeter eza kokufa. Eza ya voici l'homme. Ye ya voici l'homme. Ok. Alinga tekelanga na 58 000 $. Ayebi keza kokufa mazondi makozo mbongo ebela tekela yo. Ngana ndima ki voici l'homme. Voici l'homme ndenga te yaga. Okoko ndima te kako salele ko boye. Même biso tozondi mate bandeko bazondi mate yango bazomi tu na papa. Est-ce que ça ya solo makambozo ba? Oh, ngaske nazali boma? Est-ce que ndingo zomona natindi mutafinga bango? Te, yo moko bimi po rekambeli kabuna yo. Nazobanga nakobanga voici l'homme. Te, baraka na banga kate. Bosi bo baby sa réputation nanga ko finga nga kote nga na mateya nini yo koloba lelo eko intimider nga eko zongisa nga sima. Oh ndoki. Oh muyibi. Oh escroquerie nini. Papa. Soko lobi nga bakanganga. Muku na bakanga yete. Bakanga ki epe. Abimate. Abimaki yopo bima tozana tozola. OK. Soki nga nazaki na mabena braza. Balinga ki ba condamner nga. Olinga ko zonga te. Rien zonga te mais comme balandeli ba monique likambo ezate. Baliberi nga na zongi na mboka. Vraiment. Papa tozonga na 58 000 $ oyo emeter ya kokufa. Au financer moi na ye a ebisi yo vérité. C'est la vérité. Na moni bango ba komi na makambo. Ya kwa na lobi Brian ba escroquer biso. Tokenda kolandela likambo oyo tokenda kolandela tokoma kuna papa fréquence ezalaga te eza ya Motorola ya Motorola fréquence ya Motorola ekosala na télévision wana voici l'homme fréquence ya Motorola ekosala ndenge ni na télévision ateki mupepe nazwi Kakenza nalobi Kakenza tala makambo basalinga yo za président église de Réveil Kakenza pe akoka ba pasteur mususu te vraiment nzamba pambolo Kakenza oza mutu na nzambe Kakenza ngana lingaka yo mingi vraiment quand même ozwaki moi étape omeminga tina ndako ya muku na bandal ovandi muku na lobi na ngani tozaki bana tomane kosala makambo bana tokoli tokomi kosala makambo batoyo bakoli o baraka ko bimisa eloko publiquement te OK soki na bengi na kekuna momoni ko bimisa ngote OK mais ta yango yo ngape na zana posa mbongo po bakolo mbongo ba contribuer bazotianga shosho mbongo mususu ekota ba intérêt na komi ko puta intérêt ya 70 000 oh là 70 000 po inane na sala na braza mbongo wana par mois ezali komata ba faire nanga lele kufi à cause ya muninga nanga pasteur osali ya nzambe yele la so bima na aseka ba faire na eza normal ngai naza conséquence ato yoki ke na kufi lelo ato loki na kwei lelo naza victime ya ba pasteur ya boy. Voici l'homme, il faut foutre un bon guabatou. Alors papa, Toza quand même en direct, je rappelle que Tozali en direct sur Baraka, Mogisha, Lindono, mais également sur YouTube, Miracle Plus Télévision, Ser Live Télévision, Congo Star Télévision. Abonnez-vous, partagez le lien, tinda message, Torokom Sango et papa. Ezali pas si peu mawa, kota la image, au basal Nanzambe, bazo pesa, mais kasi lelo, tozo kama kambobo, ezo pesa Sony. Mais papa, tozo na mutuna moko, parmi ba question ezo matelabiso, balobi pona nini likambu oyo, voici l'homme azana Kishasa. Ata okendaki pa papa Albert Kakenza, okendaki papa Mukuna, est-ce que bozana yena ba numéro de téléphone te, oyebi adresse yanda kute, pona nini komema yango na media, eza ba question oyo bazoti de la biso. Papa batwana bazana ba garde. Bazana ba garde. Ah bon? Yo nengo bimi awa ozana likambo na voici l'homme moko koma wana mona ye. Omona ka na share azote. OK. Osuki wana. Benga téléphone bloqué. Mata qui t'a bloqué. Moi, c'est dans zolo barakatika, bato ba kolukelo ba problème. Vraiment. Basana ba TV soko meki ko landela mbongo yo, ba ko sala ba émission, ba salir yo, mais lelo na lobi soke za ko kufa. Nazo ata 20 000 wana na osala ta mwa boutique na tiki ki pasteur. Vraiment. Na ndimi na tika ta ki pasteur. Papa, tika niveau yo. Papa toko samba na lola, voici l'homme. Amsali azab. Soki yo place oza. Est-ce que na okosa makambo na olo? Bimolo batika kotinda bana. Voici l'homme. Voici l'homme. Tala na vandi bo. Na fuka mili boso nzambe. Vraiment. Voici l'homme. Voici l'homme. Elo na fuka mili boso nzambe. Soki na zoko sa ke na pesa mbongo te nzamba bomanga lelo.
soki nga nazokosa nakufa na bana nanga na mwasi nanga na na posa mbongo nanga hypocrisie wana ozoyambisa nga Yesu ekosimba te luka kimia entre nga na yo kotinda batu te luka kimia hypocrisie wana ozosala sanctification futa mbongo nanga pe tozana ba pièce mosusu ya bato yo mela mbongo tokoya kobimisa yango donc dossier zamulayi Singama Tembele. Alors, messieurs et dames, en tout cas, Bosunga, comment on a la déclaration, papa Azosala, papa Zoloba na motema na ye. Ezope sa passe, ezope sa soni. Mosali Nanzambe, ou matarana cher, de milliers de gens, balandagayo na monde entier. Kasi mbongo wa batu, ozoko wa gozongi sate. Siko papa, batu balobi que, ba utsuko bengana na communauté ya ASEKA. Et taligate. Mais tout le monde va te mousser balobi papa balobara yo za na mbongo belé 20 000 oko kotika te. Yeso kaza na mbongo biya za na mbongo te. Ye pa za na mbongo. Yo moni mbongo 20 000 eza mbongo moke. Eza mbongo amutoki, eza mbongo apasi. Ngana sala ka dans l'état pona kenda kozwa mbongo l'état. Eza mbongo amutoki. Babimisi nga escroc. Mais batikala ko mama awa ba uti koleka, bazwa mama moko. Ba télémisien na wenze. Maman Bibaraka Mugisha a escroqué $700. Vraiment. Maman Pessi Kombote. Journaliste longa la kisite. Lobelandi de Nile Sabima bandi ko sala ba émission. Kombo nanga etamboli mabe mokili mobimba. Vraiment. Maman wana yebaganate, ayebanate. Ba misi setsa. Mais soki nga na yibi setsa na za escroc bébé. Mutu asalenga ba émission ya a escroquer bantawa ba $150,000. Bakota na makala. Bakota na makala toyebi. Mais papa, il mettait na signature ya ex-président. Bakota na makala toyebi bango. Yozo ya ko condamner nga pona likambo ya 700. Après bazo sala émission, oh mama yaki na biro na nga, atiki saki libanda, 716 la ki na kati, ba protocole batali na kati. Mais fali ba bimisa ka mbongo mala moko na kati ya saki. Na mukuse. Pona indi ba yela ngai. Botika. Mutu moko te akozwanga na dossier escroquerie te. Mutu moko te akozwanga na likambo ya kindumba te. Na Baraka Mugisha na simba mwasi ya mutu te. Na mboko na tikala ko escroquer mutu te. Mboko tina braza sokaza abima aloba monta. Bino bokangisanga na braza po bo salir kombo nanga. Bozo contribuer procureur ya braza zo katsa ko ya kozwa mbongo awa. Chaque lundi ti présidence eko kota makambo wana po dossier zala ki vide balancenga babimisinga lelo zo kotisa ngo na likambo oyo ya nyongo nene eza na rapporte eza lokola mukuna ngana na nyongo mukuna ayeko senga ngambongo après no yo mukuna bakanga na makala te est-ce que eza na sens eza na rapport ata mogote nyonso wana ka babebi sa réputation nanga nyonso wana ka babebi eko simba te. Amen. Nga Baraka Mugisha mwasi ya mama Claire représentant légal parlement céleste mobali ya mwasi moko Vasilom 20 000 nanga. Amen. Kozonga. Vraiment. Kotuntu koza mobali nga na za mobali kotinda batute bimoloba. Vraiment. Alors alors moi si na yote po bana usakananga non. OK. Tika kotinda batu afinganga non. S'il vous plaît papa. Non. Alors cher internaute ndenge tolobaki na ebandeli. Comment on a l'homme de Dieu, papa, koloba, kotoka, na motema, ezali douleur. Ezali ingratitude. Ezali pasi. Mwana moko protocole na ya ko yambisanga Yesu. Baraka yamba Yesu. Baraka yamba Yesu. Bino na nyonga moto bana ko yambisanga. Bino boyibi 20 000. Bo escroquer 20 000, ndebo yambaki Yesu. Toza la claire bandeko na ngai. Voici l'homme te lance un message. Toza na chambre te, toza ya kobata mate, toza na télévision. Bazola na biso mokili mobimba. Mbongo zwaki ezali ya émetteur ya Motorola. Mwana na yo moko andimi ya fréquence ya Motorola. Papa atatokei. Omoni bango bakanisi ke bato nyonso ba bazopa. Biso pe toza na bato yebani. OK. Toki toke tina l'état. Preuve ya kolobanga na saila même fréquence wana eza. Ti lelo fréquence wana ya Motorola wana la kisi. Ti lelo za la kaka na bakombo na ye. Eza kaka na bakombo ya moto eza kaka na bakombo na ye. Ale protocole azolo papa ya mbayes protocole. Ya mibale mutako koteka fréquence ya l'état. Te. Bango bazwanga yuma ngana kanisi nazo préparer nazo salelo ko nandeko. Bazunga yuma nana ebi makambo biete ya Kinshasa. Haute trahison, les hommes de Dieu. Alors senga mbongo nango koma koloba nazalaki wapi? Dossier polaka. Soki obomi mutu 20 ans.
Lelo famille na ba bimi lelo après 20 ans. Bakokanga yo. Et c'est les cas totikeleka. Tete. Mbongo nangana lingi yango. Ata 30 ans bakokanga yo. Alors messieurs et dames, comme je l'ai dit au début, Kabola Lia, Ozana Gisasa, Ozana Braza, Ozana Galembelembe, et si nous sommes Kabola Lia, Pozali Gamambongo Abatu. Abonnez-vous, la Tchof TV.